Sarah Tola TV. Sarah yo au fingi batuba insensé o yo moko ozo bateke, ça veut dire insensé ozana droit ya ko finga batuba insensé te. Est-ce qu'insensé na nous insulte? Monique ba onde ba ebi signification insensé te boki na Google. Sarah Tola TV. Kakomaka Balesson, oui. Belle apda komaka. En tout cas, félicitations hein, Bastard na biso so ba komi ko améliorer travail boye. Ils ma ambu ya ko féliciter. En tout cas, félicitations à Belle Vie Kondi. Ba film no pena non comment. No comment en tout cas, bozo za na kati ya scène. Bozo kotsa batu na ba émotion. Ngale saki on a mis à madre. Maman na nya lelisenga. Milo. Mamelo donc. Sarah Tola TV. Non, mais qu'on réfléchir, bilan négatif. Ah, yo peut réfléchir na vie na yo, hein. Est-ce que bilan non est positif? Tout un chacun na quoi na domaine négatif. Et après bisogna tout oya na Belle Vie TV to ya otala, nini yango ebatami na simaya, bilan négatif. Sarah Tola TV. Alors l'achat tout ça na ba producteur ebele baza ko luka ba comédien o luka ba titikalu ba nani o baza ke ebele ba major bisadi tala ba producteur baza ko produit ba théâtre même na ba musicien lelo baza ba victime ba na ba producteur te soku toke na gospel tutikaka na label mon comme diable kaye à part ye mususu azate donc ozomona ke bandeko bana problème ba production mais comment na bana basi ya boye baza ko œuvrer na ba propre fort na bango baza ko sala ba film baza ko soutenir bandeko na bango ba artiste et comédien, c'est pas facile vraiment, t'as dit, c'est à féliciter. Sarah Tola TV. Intelligence, manque d'arguments. Des salariés qui montent à Monique et Batubayo, c'est quand on a encore répondre, t'es bon à fingata. Arguments zaté. Arguments zaté. Et puis pour avoir des arguments, il faut avoir des preuves pour défendre Star Wana. Parce que quand tu n'as pas d'arguments, tu n'as pas de preuves. Madame Ofinga no kaka. Donc voilà comment bandeko oyo balongwe na débat professionnel ba koti na bango na mafinga tina ba vie privée à batu. Mais même mafinga wana esa kana ngo lokote. Ezo longola rien. Ezo ba qui s'appelle rien. Mais ezo bebisa quand même mers. Ezo bebisa mers oui. Mais ko bebisa mers na ba foyer na bango na ba famille na bango. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure, Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarah Tola Télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Soyez le bienvenu. Il est temps de vous informer aux Zalaka 3 Nabino. En tout cas, Ngai Nazalaka na obligation Yakoya Kopé Sabino Makambo Bolinga Mingi. Depuis un certain moment, nous nous sommes un peu penchés. De l'autre côté, il y a au Italie les artistes comédiens Yambo Kanabiso parce que c'est un secteur Oyo. Et Zoko Senga Pena, il faut effort, il faut tout renforcer ma capacité, il faut tout énergie pour que Moussalawana et Kende Liboso bafoui nangope ezalaka bafoui il y a esengo lelo nazo memela bino makambu ya kitoko o bokolinga mingi. Voilà pourquoi na bengi lelo nanu famille Libota, soyez unis, soyons ensemble, bozalaka ka bloc wana ndenge donc ezawana bolobaka mokie mais bosalaka ebele mia madre et du succès nango et récolter où il fallait donc récolter. Gloire à Dieu parce que Nzambe azoko continuer toujours kocha maboko naye et pas cette grande dame na kombo ya Belle Vie Kondi na kobenga les abaku boya awa to meko solola ensemble biso na bino entre nous les frères tozoko wele la nine tozoko lukanine nazoko benga bandego nanga ya ba dinana love ba fana ye des abongo bala douce dinana love bala douce. Je vous invite tous boya kozwa part na émission oyo et kozala très intense pour vous et ça va vous aider awa ezala ka choc ya ba idée na mama Sarah Tola to partager ka connaissance na biso savoir na biso ensemble et puis na kobenga pe bandeko nanga ya ba mo pechalov ba ya atome ko solo la nanu na bango malembe pe na ngambu ya papa Caleb bino nyonso. En tout cas ba congolais nyonso bozwa temps ya kolanda émission oyo comme j'ai l'habitude ya ko sala la bino moi lecture ou bien ya ko tangela bino ba filmer oyo depuis là
en tout cas etikali na mémoire na biso ba congolais. Après le cœur impur, après testament, après tombeau blanchi, après Aza Yanga, après les liens familiales, photographe, mon âme n'est pas partie, Mia Madre Oyo et Sila qui lobby. Je vous informe qu'aujourd'hui je suis à Otchelabiso photo ana Mopanzi. Un nouveau film est déjà tozo quoi annoncé en lelo. Bandeko balandi à Sarato la télévision, Bandeko balandi à Top Média télévision. Le nouveau film, ça s'appelle Bilan négatif. Bilan négatif. Belvi Kondi vient de frapper encore très fort. Bilan négatif. Pourquoi bilan négatif? C'est bilan négatif ezali na niveau nini, na contexte nini, na moyenne nini, na ndenge nini bilan wana ezali négatif. En tout cas, c'est un film où nous vous demandons, bandeko balandi ya Sarato la télévision, ba congolais nyonso, bino ba ebolinga musala oyo, mama o asalaka, Poutine ya écriture asalaka, allez vous abonner massivement. Bokena kozwa déjà place na bino, bomizwaka déjà kiti, bo fandaka déjà pour na cause la diffusion ya film oyo, na kombo ya bilan négatif. En tout cas, nous serons là pour na accompagner musala ya maman Belvi Kandi. Allez vous abonner massivement. Bozwa déjà ba kiti na bino pour na kolanda bilan négatif. Bilan négatif, ce film va vous aider na makambu et belé. Et ça lipe une façon ya kolam sa conscience ya batu et belé. Ah, donc teaser nango déjà lobby beaucoup zoango avec maman Sarah déjà tokoluka moeto pesa bino teaser nango melulo. Nous vous annonçons déjà ce film et vous allez bientôt disponible na Belvi télévision. Un grand merci à maman Bijou yena longola chapeau maman Bijou Nketani mon panja papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à vous maman, un grand merci encore une fois à papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noema Bakala Nzinga, un grand merci à maman Deborah Lubanda qui loa ba mère à Calgary, un grand merci à Bertin Konde, l'infirmier clinicien Mbongwa propre, maman Yvette Mbangu, maman Émilie Setima Yinga, ONG La Vida, Bisika Boni, Babokolaka, les orphelins. Un grand merci à vous, maman. Un grand merci aussi à Bino Baïnion Sobokolanda, Biso A Chapeau Zongi, et Likolo dédicace Sukiwana, Tatapo et Fapekato, et Longo Lisusu, pour les aliments Mokolo Yambotama Nayo. Tata pour Fapekato, Yobe aux Ali beaucoup la kate. Donc chapeau feu longwa. Joyeux anniversaire à vous maman. Nzamba Batelabino qui est du bonheur. Jenny Beta industriel. Le président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Fatou de Conti, Makiala Kumba, Jenny Beta industriel. Voilà, c'est comme ça que je disais. Nazong si chapeau, Oli Kolobete, Toklorwana, liste va dédicace sur Kiwana pour ne pas qu'on surcharger. Émission, voilà, elle a encore écrit, je vous rappelle, avant d'appeler ça Sarah Maloba, Belvi Kondi, Poutine, écriture et cinéma Congo. A commis l'Issoussou, elle a encore frappé, elle a encore pensé sur la communauté congolaise, bilan négatif, voilà. Bientôt, quand elle est disponible dans Belvi Télévision, déjà, bon, on a un teaser, un extrait déjà pour vos goûts. Et Bande Balandia émission Oyo, il est derrière la caméra, il s'appelle Josué. Aluka moyen à Fongola Pisoto Zwana Maman Sarah. To mekana no ko solana Maman Sarah. To panzanteke to kabola savoir na biso par rapport à sujet Oyo Maman Sarah Mbote. Mbote tadingala pa. Santé qui ouais, santé ça va, Mbote na batunyo so baolanda biso partout. En tout cas week-end de l'âme. Au week-end des Obandati. Ouais, et Bandaï déjà. Le vendredi. Dans le week-end de l'âme, on a bango. Et puis, Mbote pe na présence, il y a Papa Raïs. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, donc. Fafouta. Fafouta. Mais dédicace. Ok. Monsieur l'ambassadeur. Fafouta, yo qui déjà Fafouta. Fafouta. Donc voilà. Elle a encore frappé, Belvi Kondi, bilan négatif. D'abord, un mot par rapport, il y a titre, il y a film. Lorsque aux autres bilan négatif, ça te dit quoi, Saratola? Bilan négatif. Film Oyo. Et puis non mais kako imaginer. Bilan négatif. Sur base de quoi? Sur base de quoi? Et logo ni ne koki kozala na bilan négatif. Négatif.
moi si on appelle ça ba question mark à komaka ba leçon oui belle apda komaka en tout cas félicitations hein ba star na biso ba komi ko améliorer travail boye ils amambo ya ko féliciter en tout cas félicitations à Belle Vie Kondi ba film no pena non comment no comment en tout cas bozo za na kati ya scène bozo kotsa batu na ba émotion ngale saki on a mis à madre maman na nya lelisenga mamilo donc beaucoup tapé na kati bongo ndeto lingi en tout cas félicitations hein non mais qu'on réfléchir bilan négatif yo peut réfléchir na vie na yo hein est-ce que bilan no eza positif tout un chacun na coin na domaine négatif et après bisonia tout ya na Belle Vie TV to ya otala nini yango ebatami na simaya bilan négatif. Tu vois, et là, la fille, j'ai oublié son nom. Hier, Ernosa l'a résumé, il y a ma madre, Azana Poto, elle a commencé à coller là. À l'obinga, naza victime, maman nanga, na âge de 16 ans, maman a comment liboma. Maman Koufa, Moutoua liboma. Film au na monde ti basaleli angonga et je me suis retrouvé na film au jeu comment on a mbimba mawan et cause la mimba ou bien mimbe ndeko na éviter soza moi subi mobile moi aussi je plairais elle a zo témoigner bi je suis victime maman nanga azaki mutali boma oh nzoka pe bakanisaka bato mabuma na ndenge ya ba film pe ko sala bango makambo aboui c'est ça un film qui touche na niveau nyonso na couche nyonso ya bato voilà aujourd'hui il y a plus de production bango moko ba producteur bango moko ba acteur bango moko nyonso et loko nini yoko kikoloba ou bien analyse nini yoko kiko sala Sarah qu'est-ce qui manque en sorte que lelo Congo pe ba producteur mobwe ba zonga lisusu ba pesa lisusu ba maman makasi ba baxela bango ebele pour que mosala ngo de kende très bien c'est très compliqué parce que za bango monte même na musique il y a plus de producteurs OK piraterie et les qui sécurité exacte pour na ba producteur bazo bénéficier très bien alors l'achat tout ça na ba producteur ebele baza ku ko luka ba comédien o luka ba titikalu ba nani o baza ke ebele ba major bisadi tala ba producteur baza ko produire ba théâtre même na ba musicien lelo baza ba victime ba na ba producteur te soku toke na gospel tutika na label mon comme job kaye à part ye mususu azate donc ozomona ke bandeko bana problème ba production mais comment na bana basi ya boye baza ko œuvrer na ba propre fort na bango baza ko sala ba film baza ko soutenir bandeko na bango ba artiste et comédien c'est pas facile vraiment t'as dit c'est à féliciter très bien aujourd'hui Sarah le combat n'est plus sur le plan professionnel le comment physique et plus ezo qui écoute ou même aussi cas il y a comment spirituel yo moko aussi na kanisi j'avais fait na sala qui émission moko pour déplorer le comportement ya bandeko o ezali ya mabe et lorsque ça touche déjà à la vie privée ezali sous concurrence loyauté et comme il faut chercher autre chose vu la situation où déjà biso moko to banda ki yango biso moko pe to bandeni tozo kangela ngo porte parce que déjà ça. La victoire est certaine déjà gloire à Dieu grâce à Dieu que nous sortirons d'un sujet haut la tête haute tu peux te dire quoi aujourd'hui beaucoup plus défis haut depuis to pesaki jusque là mutumoko azoyate mais on nous apporte seulement des insultes surtout na regard na yo c'est dit à quoi Sarah manque d'arguments juste ça manque d'intelligence manque d'arguments de ça là que mutamoni que bato ba yo se kanga na ko répondre te bona fingata argument zate et puis pour avoir des arguments il faut avoir des preuves pour défendre Star wana. Parce que quand tu n'as pas d'argument, tu n'as pas de preuves. Madame Ofinga no kaka. Donc voilà comment bandeko oyo balongwe na débat professionnel ba koti na bango na mafinga tina ba vie privée à bato. Mais même mafinga wana esa kana ngo le route. Ezolongola rien. Ezoba qui ça peut rien. Mais ezobeb ça quand même mers. Les bébés sa mère oui mais ko bébé sa mère na ba foyer na bango na ba famille na bango parce que si c'était le cas mais biso bana ba en éducation te OK si c'était le cas biso bana ba en éducation te donc quelque part on a condamné bango te non condamné ba parents ou ba boti bango
bazwa qui tenter. C'est fort là, ça va, tu es allé trop loin. Mais oui, boto qui est trop loin tendeni bango peut pas qui trop loin. Trop loin yango wana parce que mutu aza image ya ba parents na ye. Lelo soko moni adasa aza image nanga. Nous sommes les ambassadeurs. Ceux qui le ba moni adasa vi na ye baby ba lobani. Maman na ya bokola e malamu te. C'est clair. Bato bozo mona bazana wana derrière ma finga faut tala ba parents na bango. Sous sa ba parents wana soko landi bien non instruit, ba insensé, bazwa ki ata tamu. Omoni yana batunga na yebi yana couple moko na mwasta mobile batanga te. Ba yebo komate. Ba makasi na business. Mais bana na bango ya. On dit ba parents wana baza bato baza instruit, mais baza ba non instruit. Très bien. Bana batanga na bekola bien, bazola bana ba tuteur, bana ba maele na classe babi makambo biso to kokate bango basala. Biso ozwa ki chance a otanga te pona ba parents ba ki na possibilité te. Biso lora maele na biso eza na commerce, to sa nini, to sala bana, to tangisa bana na biso, ouais. So landi ba parents belé batangisa bana te. Parents pas comme na niveau ya otangisa mwana te yaya. La maman faut en associer moi en tanga maman nga mona maman biso côté ka super po ba benga ninga baninga bo sala examen no ba futi bango te wana parler mais comme une décadence ba na ba nyongo na bango ata ya ba 37 mois impayé maman biso ku fait ki batika na ba nyongo na parlement on se comprendre ce que abi ah nana c'est la fin du mois tona zela na kibimana lukambongo akoti ba super neze belé zarayaye azu yango ka moko ateki yango sur place azumbongo ke futa zonga sala examen maman o ayebi importance sa classe ako supporter te ba bengana mwa na classe azongela vana ndako akokate netinga na okokana ngate na otekata iPhone nanga mais ce que mutoyo balakisi importance sa classe te na ba parents na ye. Une mère peut donner à son enfant que c'est qu'elle a. A bien important sa classe te yebsanga a opesa mo aneni. Ka oyazwaki. Batum susu kalazaka batumu na baolo ba yaya nyonso ezaka école. Ah kutu ba futara $100 yo ki okota mona na école ba $600 yo sala musala malonga te. Fi wana zongisa na kuta ba osa débat zongisa bi na sala musala malonga te parce que ba parents nga batangisa engate. Mawa. Mais la lingi ba nanga ba répéter histoire à vie nanga te ata li papa na roteka mais atanga ka na école wana azwa éducation bien azwa éducation de base tala ko salisaka école primaire ba jeter na bana tangisa ba on école à bien voilà base à la base des données en kilo ya lourd parce que on héritage muso sorti que la bana te ya sorti ki mapangu ba famille ba kozwa ba cheki ndoki ba baby si bana ba comme si bango ba kizengi po bazwa ba bien mais héritage o ata mutu ta ko botola eza classe. Très bien. Réussir scolarité bana. Sko bato tozo mona bavandi na mafinga wana scolarité wana ezate baratango. Sko faute na bango te faute ba parents oyo ba éleva bango bazala ki peka na kati liste ben sensé. Ba ebaki valeur ya classe te. Yo ati tadi, yo ati ndenge na bia yo kanti nenga azotangisa dasa bongo. Ndena tangisa bana ngana sepumona pona bango. Lelo adasa sera komi maman aosaka ona salelier oui azalo a répéter elo ona salelier maman bisa tangisa biso na ba école cher yango tuza otuza ngapi na tangisa bana na ba école ya malonga donc ezara oyo opesa na mwana no ye wana kaka yango nda uzwa ezelo mususu te tadi mwana akoli na kati ya famille oyo ya ba finga ka bêtise insanité moi na nata na 2 ans ko finga bango te oui akutango akutiango s'adapter nango automatiquement donc bo pesa bango yango ba ozwa donc bata boye o ba vandi na kati ya mafinga boye allez-y comprendre que même ba parents na bango baza ben sensé c'est wana insensé wana balobi sara yo o fingi au fingi batuba insensé au yomoko ozo bateke ça veut dire insensé aux ana droit ya ko finga batuba insensé est-ce que insensé na nous insulte monique ba onde ba ebi signification insensé te boki na Google